Et Peniel a gagné la baronne. Ba chinois janvier lobiko nana mwana mwasi moko te azosala neti Peniel. Ngai te janvier. Est-ce que janvier amona te ya mami? Amona te hein? Bon, ezala pe mami te. Ezalaka mwana mwasi mwaza na vitesse. Nandimi pete janvier monango. Posoka monango te amona te. Ngape ya Peniel na namoni te. Peniel, mama. Bwakela papa robo. Te ko bwaka te. Ngai ko bwaka te. Ozana bezo bero te. Kaka dollar ata livre sterling. Wana ngo posa te. Papa Matondo aozela yo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai nazo compare te. Po Karine Mokonzi ba comparake na motu te. Mais image wane bima ngati lelo na yebaka te so eza Karine. Mais loko intéressé nga kolanda janvier na Kinshasa Monde TV na landi na yoki janvier alobi banda botama tina ajakoma nano mona mwasi azosala lokola Peniel te. Nano amona te yango na mituni. Est-ce que janvier amonaki video oyo epanzanaki o bato babanda koloba ekoko zala Karine? Bien sûr nga nayebi eza Karine te. Bien sûr nakumisaki video yango ti siko nakumisaka yango po wana natalaki yango natala kaka te me na bomba. Avant pe nasala émission natali yango na tatouage. Moi si le plus vitesse c'est qu'on des problèmes eza wana te. Problème eza janvier alobi Peniel aleki. Alobi Peniel mutaleki ye azate. Voire même y écoute janvier a bombi pe 1800 francs. Peniel janvier zala calme. Peniel akana posa mbongo te. Ya mwana bakotoyo. Mbongo c'est rien. Peniel. Peniel samba. Sakana nango. Peniel ngana monite. Bon, na pe na posa komona te. Naza déjà na oyanga. Ya tatouage. Bashino bozala calme. Ezalaka mami te. Eza mami te. Ata soki ezalaki mami. Nana leki nzoto bongo na kitoko. Mutu moko te. Ata soki ezalaki Karine. Nana yana tatouage esimba bongo. Mutu te. Ata ezalaki Karine. Nana ko compare bota bongo na ya Peniel. Ata ko nana moni yango te. Na ko compare Peniel te. Na mona Peniel na sous-vêtement. Na moni déjà makolo. Na moni maboko. Na moni elongi. Misu. Na mona nyonso. Karine na mona ye. Na coupe. Ya moke kutu koleka ya Peniel. Azobina. Kobanda Kisasa. Na poto. Alors. Sikoyo. Komona kaka na mona wana. Aleki déjà Peniel. Sikoyo so bongo mibale balongoli. Ata na lobi na ngati. Ata na lobi te. Karine kamta oleka. Na ndenga solo bandeko. Bino pe boyebi. Nazo bebisa mopepe nanga pamba. Na explica kabino. Tozonga kotoyo. Mais comment janvier? Janvier Mokonzi Wata. Hein? Azo bossa na mémoire. Ou bien lingi koloba te. Bon. Eza na cadre respect.
Ah, janvier. Mami aza star. Mami aza lokola. Mwasi note ya ndako. Aza pe lokola. Marie Lela te. Aza pe lokola. Noela Madinga. Bon. Aza moke lokola Noela. Noela pesa longola. Nano te. Bon. Tozela ngoga. Ah, janvier mangokele ya mami olingo lobango te. Peniel aleki basi tu. Place wana ne ngana koyoka na yo te. Po soki Peniel alekaki basi tu na ngana za nango. Nazana oya ba fille ya nini? Ya kini nani? Journaliste. Nazana oya nani? Ya nani? Ya Pamela Shekola na liputa. Nazana oyo ya nani soso? Te esuki wana. Oye tikali ya inconi na tatouage. Azo sasa bambi mutu na mabele. Siko janvier akoloba ya Peniel eleka. Janvier. Place wana mbala liboso na sepelite na emission na. Na preferaki bemission mususu o bana okosela mami Karine Makambo. Wana eleka mwa bien. Potango za koloba ozolenga. Ezolakisake ozofonde makambo. Mais siko oyo ozoloba ngo avec énergie nesengo. Poloba kaka boy seke omona ya Karine te. Otikala komona te. Osala bien oboya. Bon, ezape Karine te. Wane ka Karine. Wane za américain. Américain ou bien jamaïcain. Athlète. Mwana mwasi wana nzoto athlète azana courbure na tatouage. Karine basala tatouage na Congo, mais wana azana tatouage au basada d'Amérique. Soko tali beauté ya tatouage, o tali tatou, ezaneti ya Gloria bana mulenge te. Eza peneti ya Grâce Poisson te. Ozomona penza ke tatouage ya Amérique. Ozo tala nzoto ezanga mbuma. Boreza ngambuma. Maniga titan fenge. Américo vandira papa. Boreza ngambuma. Sikoyo janvier alobi. Peniel nde makambo. Ngala ndimite. Wana publicité. Janvier oliembongo te. Oliembongo te osale publicité. Hein? Osale publicité. Te. Tout d'abord, ngana zomo nangote, nandimi pete zalia. Nandimi pete zali. Soki penza janvier zanango, kotinde langate. Mais Peniel mama, soki penza, ozo tekama, na $1,800. Olingaka erote, obete tourne Europe. Ngana kote kwa, ngana kozote ozamwana. En plus, oza ex-pasteur. Na boy pasteur taonga na okene église bandimi batala anga misu mabe na kolinga ngote etanke na mokili oyo toza plus de 7 milliards basi bazebele même lelo na tamboli na moni basi bato ebele baza confiné mais na moni basi o baboya confinement sikoyo yo nga na koteka ope kaka na koteka ndenge nini balobi koteka eza mabe. Wana keni pia na mtalobi. Moto atekaka bato aza tipo. Na oteko te. Mwaete. Me Peniel. Yo penzo leki image américaine wana. Non. Nandimite. Bandeko. Bo silikate. Eza nango kaka. Eza nango kaka makambo eza réalité. D'avance nga nazo inventer ni. Ata bino kuna bisika bovandi. Si bo komparaki. Soki bozana makamba Peniel yango. Soki peza ya solo. Soki pe bozana fi o babenga Karine. Si bo komparaki. Menga lokola na yebike. Fi wana zana américaine.
image ezala kitoko nzoto kitoko ezanga mbuma tatouage evanda courbira bien moto aza kuti na se asa kuwei kao akangami pema eske ya peniel moto aza na se akangami pema po janvier alobi bien avandeli yango ndenge bayembaka na pepe kale joli bebe vandela seke fo ezalaka neti américaine po américaine mpe avandelaki sino te bokoloba papa robo aolobi boye seke yo bomonaki ya peniel non nakomonela yango wapi nga kaka journaliste akine na bafille moko ya Grèce d'avance namona bango na bilamba namonaka bilongi ya bafille ya Grèce na bilamba na bilongi ya garçon wana azoloba soki azoswana nayebi kutu te esili mais siko oyo américaine wi namona yango oyo bino bobengaka Karine siko Karine ye moko na tolo namona yango namona kutu te me namonaka yango mponi bokosilikilangako bino basi bokosilika avec raison mais bango mibali baosilika nini bango moko baza nango bango kutu babetaka savon nga nabetaka savon te nga savon nabetaka te eza teke nasepeli nango te nayebi ke esalaka pasi nameka yango na age ya 20 ans ntango nayokaka bato balobaka savon nakosuka na douche breskema nalobi tika nameka bandeko na preferaki babambanga ta nzete pasi nayoka 2 jours nazoka kotelema te name bango bilengi nini bamonaka banda mokolo wa nalapa na age ya 20 ans tina 55 ans nalapa donc savon rien du tout savon evanda non ay peniel samba yoko samba janvier opesi eposa soki janvier oki posa nandimi te papa matondo azoyoka te papa matondo avec tous les respects ntango mosu oza marié mais bon ata oza marié lokola janvier mpe aza marié père de 2 enfants aza na mwasi na ndako une femme soumise janvier akosala 3 mois azonga na ndako te mwasi azaka soumise donc janvier aza mpenza na mwasi oyo divorce ekozala kutu te divorce non liwamu te okabola bango mazosenga au secours na pasteur na prophète pétage ai denilezi te vanda na yo peniel ayebi moto aponaki peniel mai kala mbai nde nayebi te soki ayebaki moto aponaki ya bandeko bomoni peniel ko aza mwasi abongi na libala me moto akobala ye kokanisa teke peniel soki nabali ye na koencadre ye azala onga na lingi non kobula yango te me soki olingo bala ye bala aza mwasi abongi na libala mwasi moko te na mokili oyo abongi na libala te me nde yeba o peniel azali koyano na bamiskle teke oloba o nga na koluka na encadre ye mobali moto encadraka mwasi komeka te mai kalambai amekaki yango yango ayokaka susi na makambo tu nayebi ndeko mobali ozotuna nga nakosala sikoyo nini soki nalingi nabala peniel nazosepela na ye eloko ya liboso yeba peniel akozala teti soki azoyokela yo yeba akalme mais un jour mpe verne koya akozalaka teti akomanke yo akosala boye sikoyo yebaka yango en avant soki ekomi na epoke wana okosala nini yeba mpe peniel na kati ya ndako akobima na mobali mosusu akokobima ne na première année kaka bobalani
ta mosusu na 2 mois kaka bobalani. Donc yo yeba yango siko soko osala nini, ou bien obenga naye, ou bien okabula naye, ou bien osala nini. Kalikilaka nyonso à l'avance. Soka asali yango te komitungisa te, akosala yango après 5 ans. Soki mpe asali yango te komitungisa te, akosala yango après 10 ans. Mais pesa ye amour, ye mpe zwa amour akopesa yo, mais zala toujours discrète na makambo mosusu. Premièrement, makambo no oyo très important, kabolaka na ye lisolo me mosusu oyo ya très important bomba yango. Par exemple, ozobetele masolo ya makambo moko oyo penza esimbi vi na yo, koloba na ye te po aza mwasi na yo, parce que ekokoma makambo na bino mibale. Ntango akotrompe yo na mutu, bokokoma bato misato. Donc makambo no wana abando betango na mutu mosusu wana. Ozo comprendre? Mais yo koyeba te, mutu wana mosusu lokola kozwa mbanda, alors akende kotonga yo. Akotongo teke Peniel mutu abeteli ye, akotonga yo, yo obetango na camarade no boye moko boye, ekei place boye sima babeteli ye. Omoni ndenge eza bato mpe bando kamwa ndenge nini ayebi makambo wana, fo ezala kaka yo mutu olobi yango, nzoka yo te. Peniel mutu ateki yo wana zwi ake abaloli, lokola mpe ye akutanaka na yo te to bandimelaka ye kotakei, ale yo makambo no ezokende. Yango wana fo betaka oyo ya lokuta, ou bien opesi fausse information. Makambo tu oyo très important pour na vie. Ata boza vie en commun. Bon, ozotunanga mokolo nini siko bokozala bien. Après 20 ans ya mariage. Après 20 ans ya mariage, oui. Wana sikoyo traité normal, makambo no pe ya secret okoloba na. Parce que Peniel aza siko na 27 ans. Yo soko baliye aozana 30 ans. Après 20 ans aokoma na 50 ans. Kanisa kaka bato ba 55 ans neti ngai. Basi ba 50 ans. Baza basi, mibali pe ba mibali. Mais soki totie ba annonce na internet, en tout cas bato bakobenga biso, baza penza te. Alors soko komi pe na âge wana, so vivre na Peniel, o consommer ye pas consommer yo. Alors secret e asu na tina moko te. Pesa ba secret nyonso. Soka trompe yo, problème ezate. Soki ba bomi yo, problème ezate. C'est beau vivre amour. Si bo leki 50 ans, bo vivre demi-ciel na mokile yo. Po moment o mokile ezalaki elengi, muta kosa yo te, ezakaka na se ya 50 ans. Na likola 50 ans, okoyoka no mokile elengi. Mais okoyoka ngo elengi te, koleka mutu aza na se ya 50 ans. 50 ans eza étape mosusu. Elengi oyo komona, ezali elengi moko adapté, adopté. Elengi moko mesuré. Mais siko soko zana ba 20 quelque. Elengi moko tia mutu bakata. 35 ans tina se elengi moko tia mutu bakata na misapi. Yango na Peniel soko zwiye aza mwasi abongi na libala. Mais yeba ndenge okoleka okovivre makambo wana po akosala ngo. Peniel akotrompe yo soko occasion monani. Soko azo trompe yo te occasion ekomonana te. Soki Peniel alobi na ope chéri, modèle na lingana na yo, jamais na kobala mobali mosusu. Jamais na kotrompe yo akosi yo te. Alobi ya solo. Azo mona pe bongo. Azo sentir pe bongo. Mais après quelques mois, quelques années,
Tango akokuta na occasion ya biloko edominaka ye. Basuki ya mutu etelami, mato etengami, zolo ekeboy. En tout cas, aokende. Nakanisa mibali obozola nanga, tobima na basi mususu, azoloba na yo, ayebi tina abimaki na yo te. Nanu kutu bakangi ete na kope na ye, to na mobali na ye, to na mama na bango, na papa na bango, ou bien na ba grand frère na ye. Mais lobi nango azoloba ayebi tina abimaki na yo te. Ah oui, baloba bango pe ya solo. Ayebi eloko ekosaki ete. Siko Peniel kokosa mawana eza assuré. Mais aza toujours mwasi abongi na libala. Mwasi moko te na mokili abongi na libala te. Mibali nde o babongi na libala te bazali. Mais mwasi nyonso abongi na libala. Mwasi ezo dépendre oyo alingi ye. Na lobite ki ezo dépendre o encadré ye. Non, eza bongo te. Basi balobaka mibali baza lokola bana. Oui, balobaka ngo pona koloba. Balobaka ngo po mibali soko te sapatu oyebi bisiko tiete. Basi nde mutu bakolaka te. Na kote makambo, bon, naloba bien. Mibali baza lokola bana, baza na raison. Baza na raison na makambo mibali baza lokola bana. Basi pe baza lokola bana. Baza na makambo mususu soko akangami nango. Ata ye moko amonike atika yango. Ata ye moko amonike non nga na kosala yango te, tia Bible na sote, a sote, tia mbondo na mela ameli. Ma kosala yango kaka omona pe akufi ye moko mayele suki. Bandeko soki boke na mboka bandibu. Bozo mona mwana mwasi bazo kengele na mobali na ye. Bazo kengele na bato ya quartier. Bazo kengele na papa na ye moko. Bazo kengele na grand frère. A déconnecté. Soka déconné, grand frère ne muta liboso akobambe libanga. Akende kofunda ye bako lapide ye. Mais bomona mwana mwasi a déconné kaka. Pe ba lapide ye. Avant ba lapide ye kaka na balabala na bango ye moko assista pe ndenge ba lapida ser mosusu. Amona titango akufi. Batu bakangi wa kanisa mwana mwasi aza contrôler modèle bongo. Ma déconné. Tango mosusu banda botamaki mobala liboso ye wana. Nano déconné te. Ma déconné andima kufa. Tango mosusu mutu pa déconné na ye. Mwasi ango pa sepeli na mutango te. Ma yebi tina déconné ki te akufi. Mobali oya déconné ki na mwasi ye bakoboma na bango yete. Botala kango no. Boyebi mibeko ya kolapide. Ndenge moko yo oyo olinga Peniel. Bon, na lobi te la Peniel foko lapide. Na lobi nde Peniel abongi na libala. Soko azano na kata ndaku abimi na ndekono to na camarade no ndenge Peniel abima na leki ya Mike bado soki bodo. Ibodo bokamwa te. Abima pe na batu mususu na ndako ya Mike. Mike ye bango bakombo na ba prenom. Ayebi. Alingi neka koloba te. Po amoni tina nango te. Po amoni importance ekopesa te. Amoni pe eloko ekopesa na nzoto te. Menga na yebisi bino Peniel aza mwasi abongi na libala. Kaka yonde oyeba ndenge otete. Ou bien ebisa mwandambu. Soko za na poto. Soko za na poto. Soko balani na Peniel. En tout cas, bo pasaka mingi bolingo na bino ensemble na ndaku.
soki ya bimi kokipaka makambo na ye te soki abimi soko aye aye na air oyo alobaki akoya soko kotuna otuni soko kotuna te otiki evitaka kotambulaka mingi na ye ouais tambulaka na ye me evitaka kokendeke mingi te babisika moko oyo babando bengo toujours madame et messieurs bo comprendre nazoloba soko oza na poto soko oza na Afrique nayebi ndenge kosala te na kati ya ndako biloko tu bokosomba na mbongo na yo na epeniel atokabeli ye mbongo me ekomi ya ye asomba eloko wana bino mibale meme fauteuil kit en plus ezalaka na nkombo na ye mpo ntango yo okende mosala baka kolale na kanape wana na mbetu mpe kaka oyo olala alors mbetu mpe kosomba jamais ye moto fasomba soki asombi te bokende zwa na croix rouge alors wana okozala tranquille ata okozala gêné adekone me ntango okotala mbetu oyo adekone yo te moto osombango ya yo te kit yo te obe bino mibale otie na nkombo na ye okendeke na ye babisika mingi te oyo babengaka madame et monsieur ozalaka distance me wana fo sala yango avant soki bokokisi 20 ans kosala yango susu te soki bokokisi 20 ans de mariage osali fete obengisi Karine Mokonzi na eka bosali fete ya makasi bolati pembe on dirait nazobebisa nazokopie te mariage fete ya bato ya 20 ans de mariage ya nani ah papa robo tena kata bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipa yango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandekono tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te me soko ye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandekono bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami la décentralisation nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pona kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe
otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.